général soka pesi mitindo batutu bala sous ordre na biso mo konditant abimaki na promotion alors bibola kisanga bandako ya 5 niveaux batutu sous ordre biso bando la ba 3 niveaux aucune personne a l'accès ya 5 basuki na ba 3 demi muso ata payota muke basuki na ba 3 demi bosana on a ba 0 pour na cote na yaki na kayo pour na l'accès ba cote tout d'abord stylo ça et puis au côté na yo premièrement asenga gibino bola kisaba ndako ya 5 niveaux oyo botonga soit disant bola na mbongo namoni a bola kisi ya ba 3 niveaux suka ba 3 demi pour bandako mususu bosi bolowese na ba matonge donc ningo la kisaba mbongo ezate bozana 0 pour na premier point oyo apesa ki ya bandako ya 5 niveaux toke siko na deuxième point ya le padre deuxième alagisa ki bobimisa mituka ya plus de $100,000 bolagisi ya biloko ya sendwe bolagisi ya biloko ya Dubaï basala ko repeindre ba couleur donc bozali susu na 0 pour na deuxième notion oya piaki petit na biso moko ya makelele kuna ye akeko lagisa palais commercial oya balabala yana tikote Pain Victoire bateka ba lipa yo ofanda wana basenga résidence oyo muto alala kana ndako na ye osali résidence omoni muto parquet mutuka basenga yo eloko wana te okelakisa ndako eza na balabala kote bamama papa lekaka bamona yeke non arme eloko wana ezalaka mpo bamoni aloka le padre lui s'occupe seulement de ses œuvres bamoni ate tika to tumole ye alobaka na baœuvre mais eloko bazwaki wana ti sikoyo bandimaka te eza ye omoni ye moko tasenga bapardon mpe bapapa oyo bamesana komone na bacritère wana te po eza eloko moko lokola kode ya sa apesaki yango deya na département na nga mais jour wana asengaki asongo na asongisa yango na place epuis omoni makambo esalaki te bapeti ebele bozomona awa te bozomona bamo welisa okesala featuring na mutu bato baotalanga na pale bayebaki bafeaturing wana omona mutu so asali fit eza relation na ye te oki ngani ana barelation bata danger non bafutaka mbongo azolela pasi andima niokwama apesa mbongo na ye po akanga na mutu photo ou bien po ayemba na mutu eza eloko moko te ya relation ebana no nde relation bayebi relation eza bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui t'a la marcade poissonnier. Bandaka komata, netozo ya château rouge. Pour yango, awatoza, et ça entre marcade poissonnier, na métro château rouge. Bandaka komata, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana, pour mon drapeau, il y a RDC Congo. Pour mon awatoza. Ezaka wana sala rapide nazo zela yo franco na bango tani fai eloko leki libumu ezate nazo zela yo à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous on a c'est quoi d'autre? Oui, tu commis awa na Château Rouge awa na face à Carrefour pendant que l'on évite tout ça na presque 1 mois awa. Non mais benga ministère chef ya yewa. On a souvent pas sirangi. Est-ce que nous yaka biloko awa tout ça? Et c'est comme sukodo en gros en détail. Ya on a yé. Ah ouais, bah voilà, awa tout ça a tout kaya. En gros et en détail exotique awa tout ça donc so aussi ba so yé awa puis na biso ça na seko ni kabisiti. Ah na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. So même carton moko. Doté le ka na benga gros. Donc, le prix est rien à dire. Donc, écart en moulaï, ce que tu as bien, il y a bio. Il y a yawa, la même ça, on n'a pas ya. Au salaire, on a comme awa, Nazanga Moumine. Awa, Thomson, 5 kilos, 13,90 €. Non. Oh, Ngolo, 5 kilos, 13,90 €. Maman. Malangwa, capitaine normal. Makaya boué ambassade. Oya pembe. Bongo pondu oya kin. Pondu oya kin. Siboul na 5 €. Omano. Fonatika nyao. Omuna wa. Na ye libela awa. Ngai dero. Bite kute dero. Fumbwa. Carton fumbwa. Na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu. Yamonde makamu. Fait. Donc ça, 4 Marcade. Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market. Au moins, il y a drapeau à Congo, RDC. Et l'eau comme la casse. Bon, nous sommes bien à mon nouveau. Évidemment, qui s'arrête. Mon frère. Tellement pris.
la ngai. Congo faut que liboso tolia biloko mboka na biso moko. Et puis tu es drapeau du banda wana. Drapeau ya Congo. Ba mbisi neti oyo. Yama ya Congo, bouti ba province, bouti ba mboka mususu. Boya ko s'approvisionner pour ba prix. Yango. Yango. Awa tout ça. Maxi Bio Café. Yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Oh, il y a diabète. une année avant. Sous réserve. Yango te. Bon, bah, t'es posé à Gaïo, Moko. Expliquez mon ninga, toi, un problème dans la couple. Expliquez, maman. T'es logo, ils ont mis sa mission dans la couple. Tout ok. Bio café et au salation de lengue. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango bona santé na biso. Ezali. Landa tezaloko ta papier, elenge ya Congo. Glodidi Asika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Voilà, comme je vous ai promis, la presse présidentielle reçoit pour vous aujourd'hui Marc Aouz, le directeur artistique. Le directeur artistique du groupe Ferre Egola. Bonjour Damba. On allait chanter bien. Donc on est ça. Et ça relaxé. Non, on appelle si tout bonjour, mais à travers Fautif. On a une introduction sur la chanson Fautif. C'est mon aïe. Oui, ma chanson. Sous l'opportunité. Les patres, mon boss, patron. Ok, on va directement. Premier soin. Premier soin. Hein? Premier soin, on est cartonné. Le lot, franchement, on a eu. Et comme ça, on a très ça, on a Claude Lokobako. C'est là, on a très ça, on a là. Surtout, on a premier soin. Éthicali. Non, efficacité, un bon leader, charismatique, qui sera le bel logo. Et Vandara Libela. Le premier soin. Et comme donc, tout sera dans litige à Mouta, c'est là, surtout, on a premier soin. Et on a Makambo. Donc, bonjour. Nabatutu Badolanda Bisso. Donc, quand on est dans le bar, premièrement, comme disent les Français, que la charité bien ordonnée, ça commence par soi-même. Donc, à tous ceux qui aiment bien de la bonne musique de Papa Mélina, Ferrigo, la championne d'Afrique. Donc, plein de bonnes choses, meilleurs, Nabangout. Ok, alors on a parlé des premiers soins. C'était une émission tournée, Ferrigola, en 2017. Le tour évalué. Mais le Robandi, on a une question sur Yango. Makaouz, nous sommes le barré où tu n'as pas Ferrigola. Mais valida qui a une émission. Donc, c'est ça qui est bon. Mais oui, bah mon aïe que non arme le roi n'est à la rapport. Mon roi le padre lui s'occupe seulement de ses œuvres. Bah mon y a tête de tout le monde. Il y a le baran à œuvre mais et le roi soit qui wana tissu go bandi marate que ça y est. Mon y est mort de senga bah pardon papa bah mais ça n'a remonté na bah critère wana ti. Poser le roi la code ya ça département après ça on est dans département nga. Mais jour wana a senga garçon on a son place et puis au monde m'a rombe ça là. Donc on moni batu pena donc ba bimis na ba la mission na bango na ba menuisier na ba charpentier bokana ba fingi na bozo fana ne ngona bo moni ba miso ba bimaki na ba fourmi na ba mpuku ne ndaku ba bimaki po basongisa. Donc c'était dit à quoi Marc Aouz les padres loba na eti aloba. Bon et ça et loro moko boye o moni mutu nyo son vie à la limite na concevoir les choses quoi. Donc oh les padres yemo yemba na vinaigre. Ayemba na vinaigre. Ataba bandeli mais c'est sopa ni moyen le rotateur était scram. Le vin est tiré. Le vin est tiré, il faut le boire. Une goutte dans l'eau. Et ça là il est vin est tiré, il faut le boire. Donc là il faut le boire.
Donc consommer. Bah obligé, bah là obligé. Mais Marcaous a pris un temps de silence les gars la TV to bané ko banga. Té ko banga tenga moi suis guerrier combattant na banga lo ni. Mais comment est-ce que ba pèse au pouvoir mais pendant un temps attends mon de presse présidentielle on se voit. Non, ezalaki dit émission oh les padres salagi ezalaki comment on a premier soin. Ezalaki li koloma kasi. Na mona émission ni na ko salege les émissions na ba vie. Donc émission est bien somo ngabo ngamaga ina fa na ndako. Congé forcé pour la grandeur émission de l'écaki. Émission a vraiment les gars qui kilo makasi. Et puis na mona lo ni ngana ko seona. Pour ngana beta ka vocal l'émission na. Mon impact ça vocal ngo simba kita obeta ngo. Tena obeta ngo sous émission. On ni bato talanga balinga mingi soki na ye. Ba yo kana ba news ya les padres. Alors le 9 déjà tous en Goma, festival à Mani. En tout cas bazo benga à tout moment bazo déranger moi trop. Pour le festival à Mani, les padres Rosala vraiment la festival. Mais oui, il y a Rosala. Nous avons eu coup de fil, il y a Patrick Mounion, honorable. Frère Moutoto, Goma. Abenganga mais yo neni to okita mabele vraiment zo benganga tena bité na zo yima contre ta moko boy quand zo tout na ngo mona te mais nga na sa monde si monter son émission na pesa mingi non je salue la planète Terre donc nous le bapo na zangisa mututé la star planétaire oui planétaire partout donc son bazo mona marque même les gens qui ne m'aiment pas donc basala effort ba landa yo quand même basala effort vraiment ya rolanda nga pinago donc tout quel que soit nos fans donc lelo na posa pena ne oloba bilo mo bato ba bimission ngotenga na lo bimisango mais celui-là naza on a bimisango. OK alors Marcaous premier son arrive mais les 9 posa déjà na Goma mais Marcaous otienze monakati qu'est-ce que j'avais dit fautif oui yango nazo remercier les padres donc et ça parmi point positif il y a année passée pour la vie artistique quoi que non banana banda première chanson ma première chanson toute première chanson de ma vie donc mais Marcaous dis-nous un peu clairement disais mon nom fautif et simbito et simbité disais simba dès les premiers jours disais simba jour et bima raka est-ce que baba baloba kenze moment ka uzeya mo malembe on dirait non matité biso dans un système moko boye to na système moto ebi ko gérer au moins succès ko ba de bele ba gérer ngote au moins na bibi c'est logo et comme na kala ate logo rené na décembre sili na décembre biloko sili na ba décembre te ou ba muta sali disque pour na décembre ka décembre mais na ngote semaine Noël semaine na bona na tikita aussi li na yo il faut ça biloko va maintenance ya gérer disque au moins biso dans so de boire disque tu vas boire après 3-4 ans. C'est-à-dire il faut avoir la manière de gérer. Donc les padres bien à gérer. Au monde to banda na manix et bimi. Bandi boninga manix nazi ba choba. Jugement pas carton. Hymne national mboka. Tala simazonga moto. Kak. Nzembe kotiti na l'église. Ozongo prendre la vitesse mosusu. To pemi mukiale di de chombo soa. Koya bisana Mathias abima vocal kindoki. Et puis voilà, il y a un sang raté. On a un bon habitude de bêta. Donc on se comprend. Et sali. Kalaming Italie. Et heureusement les padres amis yembele ki danse mbona kala. Sinon on va probablement autour les gars on va boire les motos. Mais yebi que non ba congolais belé. Donc nous sauter pour y a bien peu basali pe belé. Ba to yembele ki ma be pour ba luka ba changer mo bizali na bango ya mabe quoi. Donc yango moni les padres bêta qui peleke surtout béton après. Bon, soit au trésor Timbalanga. Bon, mon ipena que non, Timbalanga et bimi. On s'en est court circuit. Coup circuit bimi après Timbalanga. Non, avant. Avant, coup circuit. Coup circuit. Ouais, l'erreur est humaine. Vous comprenez? Naïbisayo, bazwa clip ya Timbalanga face comme on l'a notisé. Mais oui, la salarawana, ça va fouiller bien, au monde a bien dans hier on a sawana. Donc merci dans les padres. Et puis, d'ici peu de temps, avant premier soin bima. Donc les padres ils s'apprêter pour un clip et puis voilà. Soraye. Oui, ça la clip n'a pas tout. Si le clip est bimaraté Marcaous. Clip des aboyés na sala. Problème est zarani ni pour clip on est bima total en haut. Alibitre moi les padres ça pour aller bimi ça nini wana. Ou bimi mbala mort. Et ça c'est le gros salaire après. Yango na doit ça général des fois on a bien la minute on mbanza.
ratio tindege ali na lingo sangisana au place osakuna Pel. Bless Lomingo fashion balebo telema mokase mbaza dongi na wana nyoso bobo Pele wana ne sapindi bola muka motivation karaté clip so roya on comprendre fautif avec agressivité le long na kumisa les padres pour depuis album ebima nzembo nanga uto kotara moins d'une semaine le na ebisa yo plus de 20 000 vues déjà plus de 20 000 vues donc ba batala fautif marka so ba kota na 4 donc ba kota na 4 ba beti fautif ba mona déjà na 20 000 vues n'est-ce pas à moins d'une semaine donc vitesse au Saranade donc yango motango na yaka na lobaka mamba planète Terre na yeba sina lobaka planète Terre na zola mutsabatu na Singapour na Madagascar vous comprenez dans ba pays moko boyo botsaka kate o ba s'occupera na ngai ba France comme na lora ba Bandal Mésopotamie comme na lora ba Kasavu bwana ba lokola ma o Belgique wana ba Yannick Gayenga comme na osimandako na comme na ba pays moko boyo na biso sophistiqué. OK alors Mark Aouz tous de la clip ya fautif mais Mark Aouz en tout cas na posa na epsa ko na posa na lobisa yo ba pirater album Black Box ya Ferregola à lancement yango na 2014 dans ce moment total la image Patrick Gitoro on peut suivre cette image c'est pour faire plaisir à Hirschil Love Hollywood de Genève à toi pana hein Omoni na sima yo tie Crossfire de nga na tie BMW na moni BM Hirschil Love donc Mikolo atenga na makadam na yango deux fois dona ça aura pour quelques 3 semaines yango kimi Paul Montogo na kimi na Paul Montogo Mikolo donc voilà na bango Mark Aouz peut témoin en tout cas banque efongomaki Claude Lukebakweno na mbongo mwana Suisse lobara abi muta mbongo ko ya raté mais azala ben pia raté mais azo ane contre-temps muta mbongo azo contre-temps voilà c'est que Claude Lukebakweno aza 21e na monde 4e na Afrique mais na mbora oya kinawa ana simako sa couleur ya solo wana na simako sa couleur yi deuxième nous la ward na yo ningo classé nous la ward na nga ndenge pezweli na ngai donc voilà quoi c'est le recette na on les autres côté là kitoko makasi. OK alors Mark Aouz va pirater des chansons na projet au Ferregola en 2014 yango on a tous na ba rebelle pour na piraterie ndenge en tout cas ba tu vas combattre biso na ba façon tout mais nzambe moko yebi tumbo bango bakozwa na yebi so mais mo zobeta makasi est-ce que les pata ko bulasa ka clip te lora piratango yango total la ba statistique ni to sala caché quoi pour to dévoiler ba biloko mususu boyo sala mabe omoni bembela na zouk bembela ra moi bolingo me embeli mutu omoni biloko wana batu mususu balingi ba komisango ndenge nini biso tolobaki tala balandi biso na boye balandi bino na nini balo bapeke les pattes mais non bazwaka album na biso ya kalako ça c'est interdit bayo kapena mais maman sentiment na bo yo ke bango mais attaque ralentir les padres yemba de azuk na tongo ere maman pa bisa mapa asala fit Simon si je me souviens na Black Bazaar biloko wana kala Black Bazaar eza ba biloko ya kala comment on va petit mususu ba beta musique ba impressionniste ba zo beta musique moko ya impression musique ndenge wana yeba na kaso muta kufi omona ndako boye te yakaka osana ne mission la ndako na yete bando benga na bino omoni tango za na vie luka olaksa oyo osana ngo yango wana ndo laksa pa bato kozala impression ba nani ba yaka osa impression te ba petit bele bozo mona awate bozo mona ba mo welisa ogesa la featuring na mutu bato ba tanga na pale ba featuring wana omona mutu sa sali fit eza relation na yete okingani na ba relation ba danger non ba futaka mbongo azolela pasi andima nyo kwa mapesa mbongo na yepo akangana mutu photo ou bien po aimba na mutu eza lo mo te relation ya relation ibana nonde relation ba bi relation neza eza na biloko mo bali ba kumba batu na complexe d'infériorité mo alors c'est pas bon masalamu libanais Ali aza mwana mukolo 360 Aïpsinga canon rapide na yeba sala on va clip belé afin dans l'hôtel du fleuve mais bato ba sala ba canon na yeba leka ba loba ya bango ba publier chose étonnante si na niveau on mais ya mabe si goto de l'album moi on a Black Box Team Colonini pour les padres lancer pe premier soin après sibino susu bandembo bon sur le bas pessibiso ya lora neto sauter disque té eza na projet to lobinde album oyo ko yaka wana et aux Andes donc tous non les solons webeta marati pour les solos ça ben qu'est-ce que j'avais dit alors 3 albums to lancer sur le terrain donc batba a besoin bana banzala siko ya ba clip ya banzembo oyo bango na ba moniti na bilili quoi donc c'est-à-dire banzembo lora ba mikolo netinzembo na olela o mabi no lela
C'est ma mère chemise. Bon le monde. Te, au moni banzembo to zalora bilo a rolia. Soko lagi mi panzi, au moni mo meki ngulu. Ngulu yo, mikolo di boga ngulu la capella. Et ya bilo mo ndengwa. Na lobi te ma mère chemise sous kana chanson. Il y a pas le monde, faut à degré clip où on a les padres. On est à Betsango, batu wa romonango. Puis voilà. Donc ils ont. Ok, alors Marc Aouz, la séparation de Zano Bena précision à Makambo et Zalaka un peu trop. Tu évalues 2017. Marc Aouz, émission à l'EPADRE Wana Salaka Wana. Obi qui créé ma mbele tibatum suba mo finga l'EPADRE. Réaction na Zalaka nini. Tanga mona ba finga raina ti. L'EPADRE. Au 4 semaines ba bandion. Ba do banda. Mais toujours, hier on a joué les bango coupa longo de musique la musique congolaise et à Okita. Hier le 8 mars, année coulée, nous avons ça. Azwagi bâton commandement champion d'Afrique. Où est sali musique na biso zonga na place na ngo musique tu bo mona gina la ya kokoya. Et senga mutu mo akota penza no na kasa maya bimisa ngo zongisa. Mutazong sa ngo zai champion d'Afrique. Trophée mo ngana yo to pesiete. Et la première dame camerounaise dans le baron, Chantal Biya, il y a tapé ça y est, maman Mokondi, à Pessi. Rien à dire, concernant le premier soin, nous remercions nos patrons, vraiment, nous sentons qu'il y a un niveau de puissance. Il y a un moment qui va publier qui Mokondi, là ça qui est tenu à généraux. Général Chiwenga. Benga qui Chiwenga. Oui, mais pour nani va ça la gueule. Chiwenga quoi ça Mugabe? Nazo Lobago, à quoi ça Mugabe, et puis, général, soka pesi mitindo, batutu bala sous ordre. Naïbiso mo konditant à bimagi na promotion, alors bibo l'accent à bandago il y a 5 niveaux, batutu sous ordre. Misu bando l'accent à 3 niveaux, aucune personne à l'accent il y a 5. Basuki na bato à 3 demi, musu à tapayo tamuke, basuki na bato 3 demi. Bosan on a ba 0 pour na cote, na yagi na kayo pour na l'accent à cote. Tout d'abord, stylo da. Stylo ça est quoi? Au côté na premièrement, à Senagibino. Bon, là, il y a 5 niveaux, soit-disant, Namoni a bolakisi y a 3 niveaux, souka 3 demi. Pour banda mususu bosi boluwese na bamatunge, donc ningo laksa mbongo zati. Bozana 0 pour le premier point, il y a pesagi ya banda il y a 5 niveaux. Toké sigo na deuxième point, il y a les padres. Deuxième, à la Gisagi Bobi Misami Touka, il y a plus de $100,000. Bolagisi Biloko, il y a Sendoué, Bolagisi Biloko, Dubaï, Basala repeindre la couleur. Donc, Bozali sous na 0 pour la deuxième notion, il y a Piaki. Petit Nabi Somoré, quel est le Kuna? Yé, à sa palais commercial, il y a Balabal, il y a un côté à Pain Victor, Bateka Kabalipa, Yo Rofanda, on a Bassenga résidence. Oyo Moutala, la Kananda Kuna, Yé, au sein des résidences, au Moni, Moutaparke, Moutouka. Basenga yo loko on a te ogela tsanda ko eza na balabala côté ba mama papa le kaka yo osana -0 donc osana C à 0 pour eza débordement oyebi ko répondre te na mitindo général apesaki donc on est ça ba point à soulever qui et puis la suite na continuer après na kati na dossier na kati maka usiko sanga bego Obiye, obominga mabe. Quand tolo bara mukondi ala général apesaki mitindo, tout le monde basalagi sous ordre. Sous ordre. Balagi si bandaku, balagi si bamituka. Palais commercial, explique-moi un peu. Palais commercial et alors la victoire boye ba oteka balipa, yo la sandaku wala otonga na balabala. Tous les gars ngona. Nabi sayo, c'est très honteux. Et puis na remercier président pour na nguya wana geno sora lobi likambu bazo soumettre. Les listings vraiment. Donc blague même c'est biminga vraiment. Blague na yo ngaso na bandi makambu omona makambu. Vraiment. Nazo lo bango que non ba respecter mi beko général apesaki yango le padre ça toujours likolo bazana senae. Na ba soit des internationales na bien international zo obéissé. Ah Michael Jackson akita yoga. Na non 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 non. Il a super. Si vous êtes les marétouvons nous tout juste d'après. Donc et puis tant aussi ici da Kenya wana tozongi kin kozonga kin na biso to kendaki grand concert to betaki ya festival na Bangui na Centrafrique maman na concert to beti ndule kuna ko beta ndule kuna nde tozongaki tozo avion nde tozala na Russie donc 2017 tozala le seul orchestre beti na mboka mindele bande musu bazo opportunité on y a tabé mboka mindele
opportunité à Robetate, donc de partager douleur na bango on est ensemble et on a biso mais biso to soit opportunité na Robeta na Russie mboka oh léopard et longwa qui rataki visa Russie au monde ndé batu balela giawa tant ba ndibu wana batulaki biso de biloko ya nzombo le soir monde ndé baleli et puis ngana no peksa ba congolais faut pas pleurer pour les padres out ici tant ba lobi na bale boyete nous les muté out kuna les padres out kuna ba marka out kuna biso tout avant ba petiona ba Cristiano ba Messi ba ya déjà biso de to alaki wana ba place tout doni ataki ba place tout kotaki ba nzongo ba ba yo sala après donc ya lora ba descendant na biso na mabele wana ya ici pour coupe du monde eza kuna donc tozo rappeler ba to batimba dimanche les padres puis ngape na zoki chance ya rosala clip nanga kuna na Kremlin précisément zone rouge place au monde arabe américain ba tout dans le monde ba rosala ba clip na bango ba mon na clip nanga pe ya fautif na sala ngo kuna na Russie donc après wana talara olonga Russie tozalaki na Dar es Salaam na Tanzania. Ouais, tu allais na Tanzania. Donc ezalaki à l'occasion il y a là il est 30 juin. À l'occasion en fait indépendance na biso, ambassadeur na biso azala kuna a préféré qui rumba. Du rumba. C'est la RDC. Oui, à RDC et puis à Fandaki na ba webika rasogi ambassade les années loro mo ebengisa ba collègue na bango trouba soutenir que non pays ki ngandi baninga na bino bazana fête et puis voilà to alaki na concert wana alaki VIP ezalaki dégâts ya kosakana te ezalaki plein ya kosakana te concert eza fête mais payant quoi donc oui image on va talango et puis voilà to betaki na Tanzanie aussi lisa wana et puis tozongi kini tant tozongi kini tozongaki rapide pour webikaka tu allais menacer pour tout ça la pub clip ya banzembo etikala ki ndenge ezalaka après wana tozongi lisusu Abidjan novembre elle a biso na Abidjan na Abidjan donc VIP to beti na tala to beti ka côté terrain golf donc nene ya ba banquier ba bengisa biso et je crois elle est le 15 novembre mais billet est quand même cher bon tina 300 000 francs c'est bato musu ba ya concert bato ba ina nenga pour tout ba koti na bango na kati mais batali biso na ba écran géant tala dimension elle a des dégâts. Et elle a des dégâts dans Abidjan, donc tu kenda Abidjan, donc tu m'en sera toujours échelon. Ok, Marcaouz. Bonne année oui. Talara, banana et orchestre 11 ans, on a mon bonne année qui s'assane zalarati. Donc bonne année tu la rali banda. Bonne année tu. 11 ans bonne année on a mon année qui s'assane zalara, n'enge kala dona mon maman bazola mbalo soit pondu soso mpanza tumbi, d'autres na mon ango sukala. Nage mona siko bona ne abali tuma bena bakata na singa bambisa mai banyama zamba donc ba sieli voilà presque aussi les singa charisme voilà ce que tonalité bando la so ba swahili quoi donc les kaki bien ya kusakana te to betaki les 31 les premiers donc les 31 tant au 0 et coquille ba comprendre était les padres kati ba chilamouina na ya kati ba moribon na ye les padres de Bénin, alléluia, amen, amen, et les